oyo elekaka na Matadi na le 16 février 1981. Papa Mfumalongo ye azalaka grand visionnaire. Amonaka makambo nyonso egoya sur la succession au sein de l'église kimbangiste. Tozalaka na Matadi, kuna pe bata Matadi mingi bamitumisaka. Batunaka mituna. Kasi papa, mokolo bino bakozala lisusu te. Banani tonani oyo akoki koyingela nesika na yo. Na yango papa Mfumalongo tanga zwaka maloba alobaka na bandime te bomitungisa na bino te. Pamba te Nzambe asabongisa makambo na ye ndenge yango ezali. Na tango nga na kozala lisusu te, mutu akozala oyo akotambusa lingomba oyo. Pamba te Nzambe azalaka pauvre te. Ikamu papa alobaka na bandimi a partir ya Matadi nde yango wana pe alobi ete parmi bana na biso ezala bana papa Kisolokele, ezala bana papa Mfumambanza, ezala bana na ngai moko na bana wana o Nzambe atia elembo yende mutu akokamba lingomba na tango na biso tokozala lisusu te. Donc na likambo yango Nzambe azali pauvre te, asa trasa makambo nyonso tu lingomba ekotikala pamba te. Mutu akozala oyo akotambusa lingomba oyo. Wande maloba papa pesaka na bandimi na Matadi na tina ya succession na bango na kati ya lingomba na tango bango bakozala lisusu te. Alors tant tozonga na Kinshasa mokolo mosusu papa Mfumalongo a partir ya ndako na ye alati ba chaussette couleur mibale. Lokolo mosusu ati chaussette ya noir ya mwindu. Lokolo mosusu ayeko tia chaussette ya bleu. Tokomi na ndako Nzambe na centre d'accueil. Papa Mfumalongo atuni bandimi botala ngai na lati ndenge nini. Mama moko abimaka na kati. Aye alobi papa olati chaussette ba couleur mibale. Mususu couleur ya noir, mususu couleur ya bleu. Papa le bien makambo baza komona o bomoni bosima yango. Pamba te mikoleko ya bokomona nini ekoleka na kati ya lingomba. Effectivement toye komona ngo ndenge eza lelo. Kaka na tina makambo na bango ye ayebaka na yeke baokenda bango. Alors le 2 janvier 1992 soit 92 bamuta lingomba na centre d'accueil na kata Shenuda babongisaka réception na tina ko souhaiter papa nouvel an. Et papa pe kuna pa pesaki chronologie ya bokei na bango ya lobaka ete ya solo boyamaki biso na mokili bolesi biso bolatisi biso kasi mikolo mosusu bokomona papa kulutu akozala lisusu te, ngai nakozala lisusu te, papa Mfumambanza pe akozala lisusu te. Ndenge tozali awa ya solo nga nazanga moko kulutu na biso azala mokili ya poto, papa Mfumambanza azali na nkamba, nga nazali awa tozali ka biso misatu batu moko. Na yango to remercier bino mingi na makambo oyo bosali po na biso. Solo na passer zali na mitema parce que ndako ba tiki mais zali kamoko très important parce que c'est l'église ça ba sacrifice na biso ba tata na biso nyonso tozali awa de côté na pour défendre l'église, c'est le problème parce que côté na phase donc tout ça utilité moko ya makasi pour na kovanda po ba question to kozwa biso tozakela likamunga za kinde yo uza musicien ngiyango bati nyonso ba bima biso to tikali awa pour nete likambo yo toyeba suka na ngonde. Alors ndenge tozosala bozomona likambo nyonso lekela banda to yati est-ce que tu nous tous allons être musiciens botala kasale trois amis c'est à son maximum ndenge to yati so dalongo bozomona likambo ndenge zokolekela lelo to kobeta honneur ndenge mususu yo dobi honneur ndenge santo
C'est moi, de défendre l'église. Si c'est automatiquement sur place. Banantandi to loba na ba vérité donc to kosenga ba muta nyoso bino ba mise nyoso soki to kotika bino libanda wana et soki bokita na se de biso ba muta nyoso donc tendance confondir ba muta biso nyoso to kosenga ba muta so la lendo yoka kapoto tiaka les points sur les yeux pour aller kambo tali biso na mama pe ko zana biso wana mama donc ya mwana n'est-ce pas mama pe ko zana biso wana peta lutale bandileto nous en fait débattre le problème en wawa sengami parce que botina n'importe qui to beta kaka banzema na biso na basini freso nini to kopesa bango explication ba papa bazala ke banzema ni beta te ezali te lingoma muto esinya ke fo beta lo talibane to papa futa kimaki yango biso moko papa kimaki yango awa to moni no misala ko to te lo talibane to kambote ngona to yoki muto atindi biso message on ko décevoir yete to sala yango mais lelo yo kaka ko lo ka te uye banana ngo tini message Tout ça encore ça. Mais question de voir les conflits. Question de voir les conflits, c'est bon. Patience. Allez, qui voyez, parce que vous avez dit, vous avez dit, mais sagesse, vraiment, il va y avoir ma yele ya makila soko ezalite mais sagesse nzambe apesa biso ndamba c'est ton frère d'abord ndengwana boyoka ndengwana tolanda bozana confiance que botia biso liboso botia biso confiance que biso toza liboso ndenge bozomona boye toza liboso tokende église tosala wana tokoyeba tokopesa na compte rendu transparence donc topesi ordre tokende na église komitubimi église tosali bahonneur tokosonga bana bapapa moto moko atika instrument na ndako te toyaki ebele biso tokei question ezali na moto question après nani mais topesi instrument information boni bomonaka directement ke topesi yango na église mais topesi bino nani problème question ezali tokeba question église ekoti tokena na église volonté mwandangu ya nini komanda volonté na mwandambu ani bana ya batu bamonela ya mopasi yango oyo toza komonela kapasi soki toye to mérite tokasola de la kambo yango meno pe una fanda nye yo kena ba nzungu no Congo bino le Cambodia kendeka ukuvivira ngokuma ela ngomongo ezakisa tolobaki tozonga kisasa tolingi ozonga poso tofanda makambo na motu ya bamisicien Ce n'est pas n'importe qui. Nani mutakobanda, nani mutakokomplete, nani po likamango mbutatoko sikosukuna lere wokota kuna soki solution ya malonge ezali te tokofanda kaka lelo en tout cas il faut katana. Il peut tenir à l'obéi que balobaka te. mpe soki ozalaka bababa boloba mpe kuna na Sentir, roche corroborateur, sentinelle,
tokutana na likambo nini foto makambo singekela ndenge ni popiso kuna tonyoka makana ngola to mesana konyoka makobeta banzemba papa batu mususu yango wana foto kene makambo sire tango tomoni oyo te yete tokobeta te ouais ça voilà billahi ça va OK bene ko mokote ne bango ne so OK na la fate bo soki batiki papa Mbanza amoni ke makambo nusu ba préparer alors église sikoyo batu fozo a relève pour etamo mais nous ça ko lekawa to bike zaka be tempérer zako sala main de toute façon Nzambe ako intervenir pour akata di kamoyo po bango be batiki so pa maté to bike bana bazali alors c'est ainsi que tozo luka ndenge bana pour lingomba efinga maté esika maté bakoma biso ba journée n'importe makambo nini te tulingi oyo Nzambe ako désigné comme successeur représentant légal de l'église ikamwana esalama na ndenge tozali parce que biso tozali awa tolingi te église efingama etiolama esala soki ndenge nini donc nyonso eza koleka Nzambe ako intervenir solution ekozala kaka pamba te ezali ngoma yeli mosanto makambo oyo eza bonzoto te mais ezali nde ya molimo kanisi nasukisi wana mpo na ngai oyo tomona oyo toyoka yango nde tosala témoignage na bagénération eza koya nsima alors oyo makambo tozomona ekomi ne lokola théâtre alors tolingi théâtre wana na kati na ngoma te pendant ke bapapa batrasa biso ligne de conduite oyo tozokolanda alors tant tomoni nde wana toko intervenir énergiquement po biloko nyonso ezwa fin yango wana nde position na biso tozalango sikoyo yango wana ndenge tozali boye likambo ekobima awa yango wana ekopanza na mokili na malamu makambo oyo ekolingama awa te ntango tokobima kaka na porte awa tokopesa kaka l'essentiel mais badetail oyo yekuta ndokoli mokolotingana mozadiokosoki boye biloko wana ezalaka te nakanisi leka mwa moto pesi yango wana dialogue soko réussir même dialogue intercongolais wana réussir parce que oui le monde tout vendre c'est yango juste ndo intercongolais to kama ntaba wana d'accord omoni na centre venimo sa ngene misa kwa ntaba ndo tuzoka ngai penda directement ketumire Ampungu, Imatu,
Nkumba se ye mwana ye mwanda velela. Papa Nkuluntu. Papa Mfuma Mbanza. Papa Mfuma Nlongo. Ugonga ye zaka mu yekinkenda. Mboke na batatu banlongo. Betu bambitu nina. Papa tulombele nteten lemfo utulemfo kila. Papa kutukangela ntimako utulemfo kila. Tufutu di matondo wa utuluakisimo wola yiyi. Nkutakani eyi tata. Tubokele bana batatu banlongo. Lwanangu kafana kunda keno kianlongo. Tusarsula beno tulombele. Inga dakala inga, vempe dakala ve. Mpasi musalweki. Mpasi musalweke tata. Tala buto wa kituka. Bunda tulu kana mpasi kana uwete. Ilo batatu tu banlongo tulanda. Louise tata lo tu sadisa umbuki na zeto. Ndona tu sole le bet pasente di aku. Tata unkatule zakamu. Unyala utwa disangeye matulombe le matumulomba tubundi lifufu kwa ngetata ye mwana mwanda velela amen to banga yanga na biso ningi to bande jango na libondo li to bengi papa aza na biso longo usengi bino wa papa na biso ko kotele na biso po to ko pesa bino mboti tata mwana pe tamboli muson na kumba tata Soko bukuki, soko petu koi kubani. Ampungu imatu seye Nkumba se ye mwana ye mwanda velela. Papa Nkuluntu. Papa Mfuma Mbanza. Papa Mfuma Nlongo. Ugonga ye zaka mu yekinkenda. Mboke na batatu banlongo. Betu bambitu nina. Papa tulombele nteten lemfo utulemfo kila. Papa kutukangela ntimako utulemfo kila. Tufutu di matondo wa utuluakisimo wola yiyi. Nkutakani eyi tata. Tubokele bana batatu banlongo. Lwanangu kafana kunda keno kianlongo. Tusarsula beno tulombele. Inga dakala inga, vempe dakala ve. Mpasi musalweki. Mpasi musalweke tata. Tala buto wa kituka. Bunda tulu kana mpasi kana uwete. Ilo batatu tu banlongo tulanda. Louise tata lo tu sadisa umbuki na zeto. Ndona tu sole le bet pasente di aku. Tata unkatule zakamu. Unyala utwa disangeye. Matulombe le matumulomba. Tubundi lifufu kwa ngetata ye mwana mwanda velela amen to banga yanga na biso ningi to bande jango na libondo li to bengi papa aza na biso longo usengi bino wa papa na biso ko kotele na biso po to ko pesa bino mboti tata mwana pe tamboli muson na kumba tata mwana to sengi na porte parole na biso oyo to ponaki po ete akwa koloba butaboyasa to pesi liloba po ete akwa kobanda maloba na biso papa tosali boye na kombo ya tata mwana Molimo Santo lisolo na biso to masolo na biso soki mpo na biso nde koki kozala molai mpenza te
toyebi ke ozali vraiment occupé toyokaki ke bapaya bazali koya fai boyamba bango nde yango wana na ndenge ya biso tomoni yango ezali ke ezaka mwa mokuse mpenza problème toza na yango awa ezali makambo ya tata Molimo Mosantu ndenge bolandi na libondeli eleki awa oyo bomoni babandi awa bato babetaki tolo epai ya batata na biso misato oyo toyi kotika awa na nkambo bandelesaki biso ndai soki tokokoka tobetaki tolo tolobaki wi oyo ekoya eya terme wana soki eyaki ke oyo ekoya eya bato babimisaki yango ezalaki biso liboso ya Nzambe tata Nzambe mwana Nzambe Molimo Mosantu lelo bapapa na ndenge bazalaki koloba ke mikolo mikuya tokobombama mikolo mikuya tokoya kovanda na nkamba na bino na biso toyebaki te ke kovanda bakoya kovanda na nkamba ekozala ya ndenge boye biso ezalaki na likanisi na biso te ke un jour papa kulutu akolongwa na mokili oyo un jour papa Mfumwa Ndongo akolongwa na mokili oyo un jour papa Mbanza akolongwa na mokili oyo ezalaki etikalaki kozala na likanisi na biso te mais lokola Nzambe abongisa bango oyo baye kovanda na kati ya nkamba totikali na bino na biso ndenge boleki na libondeli ezali na biso kobanga ezali na biso na baterme kutu eza kobunga mpona koloba likambo yango oyo bapapa bakei biso totikali ndenge bapetolo batikalaki mais du moins bango Jésus abotaki te mais bapapa bango misato ndenge balobaki ke bakolongola bokunzi wana kuna bakoya kopesa yango na libota moko oyo bakobimisela yango mbuma kitoko baye kotika bino tokoti na ndako awa oyo ya tata po totuna na bino na biso koyengayenga eza komona na kati ya nkamba tolingi nanu toyeba bino mpenza bino tolingi te o balobaki ye o bayokaki ye papa alobaki na biso bo papa Mfumwa Ndongo bamama Marie bazali wana bamama Mariane bazali wana bamuta firme bazali wana balobi bino bana toboti na Molimo bakulutu bino bana toboti na Musuni baleki bokoki ntango wana papa pesa biso mobeko bokoki jamais kobala pasi bana na biso ya basi bino bamusicien ata mwasi wana aza kobima kitoko ndenge nini okoki kobala ye te po aza ndeko ya mwasi nde ntango wana oyebaki likambo lelo totikali bino na biso tokoti awa mpo toyeba nano volonté na bino oyo tokokotambwisela mosala oyo ezali ndenge nini topesana na biso procédure wana toyeba yango bongo biso tokoyebi biso nde tokoyebisa bino lisusu ndenge tata batata bango misato bayebisi biso ndenge tokozala na bino ndenge tokozala na bamuta ndenge tokozala na lingomba ndenge lingomba ekotambola awa 5 mois awa tozalaki donc bino nanu bopesa biso volonté na bino ndenge tokokotambwisela lingomba nakanisi eza bongo voilà na ndenge wana na kombo ya tata mwana fe tata Molimo Mosantu solo eza likambo ya tata Nzambe Molimo Mosantu alingaka salite te ye alingaka propre
ezali mabe te mpola tokoti po tosolola oyo esika ye ya koyelaka ezalaka malamu oyo tozali mpona ko se prepare mpona nini toyebelaki yango bongo te mpona nini bamosusu tovandaka na Braza, bamosusu tovandaka na Kinshasa, mosusu tovandaka na Poto, bakongo bisika ndenge na ndenge. Mais ntango likambo ekoyi po ezala brusquement okodébrouiller po eza likambo monene esalami to emonani oyo bazalaki pembeni na papa soki bayokaki likambo te. Mais ntango oyo likambo ekoyi silence ezalaka mpona kolokota likambo po oyo baza nanu mosika nanu baye te akoki koloba likambo epai ya moto oyo azalaka soki wapi yango wana balobaka ete tovanda panda une semaine ntango wana bovandi oza kolanda neti mateyo oyo elekaki awa na tongo moto akoningana o ngai kulutu anga ndeki awanga boye ntango wana monanaka lisusu te po biso nyonso tokomi ndenge se moko mpona nini mokolo ya suka yango wana balobi ete kala malavu yayi ekingani kyaki ekutusili bwabo wana soki sili na bokoko apres likambo oyo ezali ke bakoloba nini pa ya nkangu nayebi te soki ezalaka bongo bie bongo te yango nga nalobaki ete molimo santo alingaka salite te eye awa poto bino boyoka biso biso mpe toyoka bino c'est ça donc toza nao na se ya likambo biso toza nao na likambo te parce que na leta po tokomona na drapeau ekiti mokonzi monene aye wana mpona nini koswana ezalaka te mpona nini bitumba ekozalaka te na ntango likambo ekwei ya liwa parce que soki tosali bongo kamati bindo nyonso totii na nzoto ya moto wana eza boye te parce que papa kende nda kilo kosalama te d'abord biso na biso bana mbala mosusu papa alobaki boye mbala mosusu atikilaki yo eloko mbala mosusu bakoya kotuna biso na batata mbala mosusu bakoya kofongola ndako biso tovandelaka kimia toza kovandela na ndako tovandela ndako tozosola biso malembe mpona nini tata drapo eza nanu na se ekobima nango na libanda yango wana bino soki boza na likambo ngai nafongoli kaka nzela oyo olobisika nde topesi réponse bon soki likambo ekozala na kati nga ntango wana kopona nani akoloba maregle naza kulutu nga nafongoli nzela na likambo okopesi biso soki bino lipoza na likambo eya mpa na biso komisa tokoyoka tokopesa réponse bon tusi papa asi alobi oka tolobi boye soki mpo na ngai papa abondela tobima po tozali na deuil soki baboyaki tokende lobi parce que toza na matanga nanu topanzani te eza boye te makanisi ndenge wana papa voilà donc ntina kutu eza te toprolonge ndenge tolobi ke problème eza mokosi toyokani papa silisa libondeli mwana mwanda belela kuna mukingo utange kata nzambe
betu tubala bangeye mukini tumpasi jinina kadi tuyuku e masemet tuzeibuna bakale kuvyati sila sansila onu kidi met meso mani tu katuleni kulumona diaka lusuemi ponso kutere masemet ro pau muta da de bala bantete mona kimwanda bugu betu tubutikire mna kesuni bampangi mambo kama ni kondo murianki tubantu twenena ngindu pesa zingi zikalanga ibetu kanzi isamu buga ikija mbangu uteolo umanisi muntu kalala kanzenza nkati ngwizani pe kotele tujati sekisana ya betu tupamba nangi kupamba ni muntu mwana tukwenda tukala vitentu wasalama ni mwake isasumule uza kalepi mnazola kwa ngese mwana mwanda amen La délégation des musiciens. Donc les alliés faut être ainsi que Bissot faut guider Bango quand nous font la moto. Tout le monde a ma capacité. C'est tout ça, il y a Kaka, dès que papa nous va tirer. Papa c'est moi. Acceptez, on accepte. Le chef n'a rien dit, mais papa c'est moi. Le chef n'a rien dit, ah on a fait un kamba. Hein? Diwana. Donc, tout ça là, mettez ma donc nous évoluons toujours avec un système. Voilà. Token. Pour éviter. Token. Un intoxicateur. Alomba, pardon. Secrétaire Alomba. Il y a moins de ça, tout le monde a bouquet. Tout le monde a tovanda kola tukambazala kiteni kamazali kumene tosande mwa tumina tomunda lubu tukesika wani abedo tukekende tukekende tonse likambo sika nini c'est pas que ça n'a personne à biso c'est que ma route on a dit jusqu'à la dernière minute au lieu de bonne sens sika tovanda ki sika tostikila kile kam bon tezongele sika wani boko yoka et toko yoka soki makamini eko bima pe ko sala yoka ni nso eh baba nyonso tikuna na se oza koyeba bambuta bake kobakende eske tokanga minoko na bango tobayi basituation eza bana bano tozalina na mata makambo nyonso oyo eza koleka na matanga awa eleka ndenge yango eza mais suka nango mpe ekozala ok c'est tout oza bambuta